Conseil engagement, ce que chouaki engage à faux conseil. Le rôle est simbi et comme le rabat surtout ne peut m'abêter. Guerre est ce bandit le loté. Bango ba responsable à pays, ba zomo na guerre mais fait ça les mara. On a le vérité totale au camp. Est-ce que RDC peut passer sa guerre wana na éviter tant que ça ma politique to éviter na misumi na ici ndaka. Makabetali guerre est ezakaka ba moneli Congo ka po Congo ekoli. Oh ekoli zundengeni. Père nyonso azaka yanke soko bando kola makasi le mime bana ba esima bazanga makasi babetaka ye. Ko bangi soto bangi sanga na Afrique le Congo eza na kombo moko souté. Pays le la Rwanda. Tant ba côté la biso batuna ka onité. Comment biso poto revendiquer droit kutu na lobia qui ça pamba et le qui Rwanda soki 3 fois na monene. Soki 10 fois na population pe kutu. Comment batu on a pas na côté la bango sokokate. Batu akala ba gagner guerre na minduki te. Batu akala ba gagner guerre na majorité. Tant que batu mele ka bazate achako bazama yeli. Nete so comprendre. Donc on va. Jamuto azala kala ki otawe ya sikaninga banda na ye afa kota suna musala. Oui non ibibi. Ah. Nete so comprendre. Pourquoi Jogo akala ata beta baleta tika mko chai na terrain mais la rappel maté le quoi jora bandisika. Abeta déjà mingi ba position nyonso. Tchaka joueur akala. Okosa la 50 voyage à Porto mais c'est comme mutu me kokate. Mutu mususu komona za millionnaire maki komi boma atiki mbongo na banque. Mais bazoti yabiso même une église que soko simbongo ndo komiki kimia. Ya le kambongo ami jambiki nani âge 50 ans. Na nini pe. Ah, comment mutasana ba million ami jambiki. Atiki mbongo. Or biso to solo kambongo to koma à l'aise, mbongo pia à l'aise te. Mbongo eza ezo répondre mutu na ndenge mukilo keni. Mbongo eza lokola facilité mutu ratambo na kaya bwatu miku mapeka pasi. Soko cheka moteur tant njela soto komi pembe. Ne pas que soto mbo na moteur nde danger ma etiki yo. Sozo comprendre nga. Je comprends. Ko kantate ke watambo na bwatu ndeko kufa na wiko likamtake na moteur. Rien. Bilo tout danger moko. Oyo kuta za na bwatu azo poussa na kenso moni banga ko defie na malembe. Oyo moteur ko kene mbango tuti adaye. Tala bato mbongo ebele likola mbongo bakufi avant kolia échanger. Olongo na ba manyoko bambala okotisi via plus que ba shawarma. To betelo maboko pozole biloko ba $300 mais bala na nte okola na ngote. Oyo kokuta mwana katikati tango zole ngo mingi otiki mbale pesi circuit okufi no ki AVC bo ebomiye. Mbongo eza ennemi numéro 1 ya mutu mais sans mbongo ko vivre te. Soko za na mbongo foke na ngole zolezo. Mbongo akomanda mutu na makambo esengi yote. Nzoto na yo moko soko zimbongo babi ko contrôler te. Mbongo abebiseli yoyo na mona mutazaki na taille bien mbongo ye abebiseli ye taille ako muke muke komelaka pe mapani akoti biloko ebalana ki na tetanga zaki piaka ndeko na loba no polele yo kanga bien mbongo soko za na ngoko keno mitika na ndako nganga sabatinda yo piakera tabeliti na sa banga kaliwate na zadi ya mobona so na kufa nakufa po passer eleki beta ko soka $2,000 $5,000 $10,000 so il y a ma fièvre m'a dit eh fais ça tata masiba mekinga na keno kanganzo toto ero ko kene bebikile ba kisa bo simbiki libela bolia mbongo abat kieba na moto bimsa bien hôpital au fele ça va place à outil Mama ndeko na loba polele so yoki na tia original sata bima kolo masumu penda sala ngome makamsu to kutana kanango sata za innocent sata pa fanda kana zana posa bano ba ko la bona bebisa bona kimukolo komo obomeli bango obomeli nga bango avant afuta bino ba $600 et to bimi on fait ce qui pona été ndorne na bana faible wana comme si misu kizengi écoute oh donc na lo bana yo kamete za kitoko ce que zange essence et que ne pas été ekotika langa lokwa photo bazaka na mutuka mais que de la place était pour carburant ezate et belé na kisasa to koma lokola ba kamete zange essence mwana mobala ko bimana balabala temi metongo tipo ka kanga makali bosa lopango azana essence ko memena ba copiter ko bouger wapi so comprendre nga ato yebo essence ne memio awa ngape na ya pona ni kopepe epesi e mort que le kakambangu tango le karawana to moni kamio le ki mais po kamio le kezana ba critère belé ça ke po kameta etambula ndenga azana moteur feza la bien ba pine so inyo se zabia si mo chape essence malonga e comme ça na trajet parce que ngandenge na zawa na frère est mort nzamba salanga ni malade yokanga très bien soki na bela ke ça malade ndenge yela peut-être tanto ba mabibi kaka yo yebi mais ngamo na ko sala 3 à 4 ans nzamba sala grâce na bela ka te c'est déjà moteur na nzoto za malam
essence ya vie oyo epesaka moto comme un objectif eza courage na ozozwa bomba okoki kotanga moyebi mboka malamu te okoki kotanga te moyebi Congo malamu. Merci. Est-ce que motema malamu po babetela ngo maboko feleka na classe te motema malamu to za vergo za la nani to za ka boboto bakozwa classe no bache pembeni aza ile tra tanga te motema ne malamu koto to koleka ba lokso musapitala mutu malamu yeyo selo yo nanzana mais za na masumu muso kota ngoli fel oyibi mutu te pasi ya vie tiniki nzoto na mabe. Ne te so comprendre. Je comprendre. Ya on a ngara siko pour mon avis simple yo ka to linanga. Na pesa ba critère. Bazaki so ba moni mopa mutu moko za na mbongo aleki prêtre akabela ba $1000. Yo so mona ba $500 na ba 1000 ngo esengo. Mais oyebi te ke ye baza na famille batu bagongata pimeli bango mapesi bino. Na ko pesa bino wana ndena wa ko za la faible ndaso kota na mutambu na ye. Mais musala soko saleli mutata zanganga soko salika musala biso sala soko sali ata pression mbongo ye mwake salo kisi yoko zwa ote ko saleli musala otokaki bo remboursane yango moni keba na batabisenga senga la pipa ba umela kate tous les batabisenga senga sur 100 tala bango 84 le karate moko faki ne to bela libela soko zangi mbongo ba kola na yo ba bimiso zoba kaka soko ko mukolo sambongo ko bimandoki na famille sa o lokabaka ndoki yeyo ebembe nyonso mutalie efeza ya mama na alo bano polele mbongo. Merci Pasteur John Toto continuer l'émission. Na toko ebisa yo makambo ya mbongo o na alo ba ke ba jeune ba sur conscience ko bonga na ngai za Congo te naza na Congo ponza mbalinga Congo ko beba mena lero nza matina zwa to mona piège bele ba banga mingi bakende banginda lo libela nzamba ba na lero moko perturbaka lero bitumbeza na Ukraine misusu bazaka ba bola na ngina bitambula tamla bazimbo mbongo zanga mbongo zanga piaka okodota na camarade botanga na gardien nzalele kiti ana kepa masana ngana abonga beba na wapi na école primaire yoko la rendez-vous à piake so aketala mutata bosola ngana kenda ota locataire salika 1 mois longwe na ketala komona ka moninga natika na nyongo na bino te yokanga te na kana peso rapport nzala nazangi pasa okende. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto I love Romy Morgan full boss netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokota nga motema vraiment yezo inae bilivu muka tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga eteli selinga bolingo na komi mpena kolia ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo kali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na yo ouais me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba
ngai seye naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger le ngai se amour keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse l'amour keto azala se kompene nanga tout le temps mio takanga na litoye ye kaka na hero boss mukuna mon amour propre au fond de moi ezayome protection na ngai na maboko mayo yo tianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse keto Johnson. Le bel et bien de notre dans cette émission Buzz avec DM, lui c'est Pasteur John Lité a pété boroyo lelo vraiment boro sepelisa lelo que nous glisse vanara wana baté témoin pété kotara mbango rapidement na Pasteur John qui est notre invité d'aujourd'hui dans cette émission Buzz avec DM. Je dis big salutation à la grande équipe technique de Top Africa News. Là je vois directement Gloire dit derrière la caméra que je dis le king de la réalisation. Je dis aussi big salutation à mon chef Johnson Kieto, le vieux Mbembe, Tottenham Boy, le garant de la nation. Là, je vois aussi ma bébé tout. Il y a Top Africa News Télévision, Mirai, Maketa, la Peshombo, Tebisika Zali, Magilov, l'incarnation de Nzambe na Moukil, parce que Nzambaza Bolingo, il peut comme Magilov, la Peshimbote, la PDG Papi Kabouikou, l'homme le plus social du monde, sans oublier Thomas Mbouya. Très important pour cette chaîne, le conseiller suprême, le conseiller de cette chaîne. Là, je vois Siro Mafuta, merci à toi. Bimboyo, Maton Domingue Nabino Nyoso, vous allez Kolandapé émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement dans cette émission. Il est de notre Boussenga qui est Pasteur John, la PCMO télé déjà. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Très bien Makasi. Les potes ya rutala yo lelo pasi makasa mbouteage mboka zo pesa biso pasi moi tolipa ba kondia mboka ba kondia mboka baza na conscience tranquille omoni il faut pas s'inquiéter ka tozolela mbongo na likambo ninyo tozokoka to tozokoka te vous comprenez omoni babetaka tolo na eloko oyo ozokoka ngo bien soko ozokoka eloko bien en tout cas mais à chef de l'état te te chef de l'état la taber pour yabima kolo likam bana so bazokonde bapesa tata faute tanto tata tika mbongo malamu me mama nde motema mabe alingi wenza wembonga wenze ko degrene ko kotsa na makamusu so futa banyongali kele ba mobala ebite oyazo ka pe pembeni donc ma papa kolo bana zakana sosia bana na ye soka zana bandeko balamba na kanai mbonga wenzo ndo mona ke bandolimwa po basomba ba bigudi ba bakisaka ba o comprendre lo bawana so posana ndeko mwasi ya mabe oyo alinga kolamba mingi na kanai so ata ba pese family ya wenze fozo mbongo alamba 12000 8000 ke kabela mibali ne pe pembeni donc tozana ba député moko na ba ministre mingi bazamba kam loka basi andu ya ndumba bako pesa sala bo ya kati ya kesano ba makamusu so biso to yebite me pesa la kola ya a progresser na to so comprendre donc on a lo ba ke sala ngamba wa tano ba ke tozana batu balingi mboka te ba chaka tembe kotange za koyeba mboka malamu te oh ndenge nini ndeko na bano polela na géographie kuna batanga rango okoki kotanga moyebi mboka malamu te okoki kotanga te moyebi Congo malamu expliquez biso mon mke merci est-ce que motema malamu po betela ngo maboko feleka na classe te motema malamu to za vergo za la nani so saka boboto ba ko classe no ba che pembeni aza il est tanga te motema ne malamu kote to koleka ba lokso musapitala mutu malamu yeyo mais côté classe otanga te okoki kotanga to betela maboko si sana ba diplôme ebele mais côté ba tio sala makamuma mabe soko so comprendre nga so comprendre pasteur on a bisa yo makambo amike yango wana yango moni toza na pays moko ndeko nanga conseil gratuit o to azo yokanga sala lokolo zakana mutu te yo moko mema vino ko matina championnat ndeko na lo bano paramo ndenge nini merci problème nanga sa boy yokela yo mawake na lukela nganga ta baseki ba wololi me bombanga moko na pesa nga raison nga omoni nga moko na zalo ko la remorque obi remorque le kakambangu tango le kakawana to moni camion le ki me po camion le kezana ba critère ebele sa ke po kameta etambola ndenga zana moteur feza la bien ba pine so inyo seza bien si mo chape essence malonga yo comme ça na trajet parce que ngandenge na zawa na frère remorque nzamba salanga ni malade yo kanga très bien
soki na bela ke ça malade ndenge yela biso tanto ba mabibi kaka yo yebi mais ngamo na ko sala 3 à 4 ans nzamba sala grâce na bela ka te c'est déjà moteur na nzoto za mala malang essence ya vie o pesa ka muta comme un objectif eza courage na ozo zo bomba oh donc on a le banayo kamia te sa kitoko ce que zange essence et qui ne pas été ekotika langa lokwa photo bazaka na mutuka mais kendaka place ite po carburant ezate ebele na kisasa tokoma lokola ba kamia zange essence mwana mobala ko bimana balabala tebi metongo tipo ka kanga makadi bosa lopango azana essence ko memena ba copiter ko bouger wapi so kompanenga ato yebo essence ne memio awa ngape na ya pona ni kopepe epesi ezala mukeza lebele oyo ko mona na yonde ya biso mibale mais bele bazana tongo bala muki basisa classe maze bateno ko bandela wapi ndiko na peso conseil sérieux débat wana ko longo ya politique et longo ya ba musicien et comme ya ba wapi de au moins na mutu benda tikala ko beta masolo batu comme si ya kota kacha zota la TV ko beta masolo fi ya filime ndiko na bana poleli eloko wana pa nangeza kati ngapa nangeza ba chola ba seka mais 100 francs na journée kota ndeko na bana clair na zalaki ata na bouger te so na vandi air mona tali ke tipo ke kozala yombe na ko bima sana ba place na kei na ko kende wana na zotaka na commune na ko koma lokwa la busol so na monike na commune njina bandi ko zo ba calcula mutu na njila na yebaka na nani omona ide ko ya ma antimba fanda kana 7 malandu na quartier 3 ide ye na mutu po mama betelanga lisomo ko tokutana na matanga mbala moko destination ke tisheye tana ko kota na malokana ti mutu moko penda yaki pana bango te na ndobetanga matu nangana beta tour melokana ki bino bozala ka na bete bino tu na tala kalo tokutana kala donc ande na préparer bino kata na zokendi yokanga challenger viva kana objectif moko lokola puku zo ebate na kolela wapi vrai challenger za kamisi lokola puku ona bisa yo puku ndaku na ete maeba ngo koleka kolo ndaku puku soka za ona muke alekio na samakulu osakano kama komina batol tia zotana esengo kota na yote autala moto penda bombini nini tina Singapour na o comprendre ngo bien so ekande eleki ala même Singapour o comprendre nga très bien on a peso ba piste secret pourquoi malonga soko lamba ka te ko leo makolo ela sike mesha tika kama mukua na mlipa lipapu o comprendre ngo très bien on a ba makambo sa vioka chala na pesa na détailler ba challenger o ba gagner pays ça ba tout na pays comme na niveau nini batala ka pe o yokanga ya la mungina tongo kala mungina tongo se beta kaliki via ngo pende to kusukela wapi ayebike na butu batala ki match abeta ki chena ya mbongo ekati landanga bien aliete tango aliete so tala journal le na mbongo na beta ki na lekite no kusuksa viwa wapi akonimata tele malibosa lopangu tongo tipoko pa yebi quartier belo kwa na busol ayebike quartier kwanti kweza ne lokote mutu pa sombelo kama longate baba ki pese lote ndako moko pete tondi na kopepa poto sa toko pa kope ya kopepa kopi na ngeza na bima na ke na beta tuba zo la ka wapi au moins mutu musa bima zo ke malembe lokwa ke tala mutu te akoti barabara limité a otala nde batu ba journal ba telemi musu sa ko ya ko telema zo kota na masolo ndama tala soki na suko ba ko benga lise na epe kombeko ekota soka tellement moni ma ete ba aleki azonga kanda ku te tanki abiki ba lambi eloko te wana makila ba courage andi maka moi ayoka kango te paso ke nano buto silita ayoka moi te courage ke ndaka soka kometa na matete ou bien komina yoka kaka na loba so comme loka komini so komena kisasa ba conseil se bando songa naka na masa moko boye to tangaka na na piri moko boye awa na ayaka kana ba connaissance tia ko bimisa mutu moko na mutu na komini wana avana zonga na betele tout tango ko koma ka ubunga amasana na zalite mokenda wa akitaka pe valeur na ete na yaki kop mo be na beta ki me mutanga singa na c'est la première na moni kana c'est la ete ou me na tia accompagne ana nyongo na ngamo be na zo mono ndire ndepe na monelo ndire ko futo ndire pete me ayona moni kana tunio na ye masana nga fanda mo moko ba obunga temte ko peselo kama lunga ba solo kana 3 minutes te mo pa ya sika so ba tunio ki se sali 10 minutes ndakwa nzala pour répondre bon sur mingten di mama mingi na mutu ba aussi sur énergie pas pamba Pasteur John eza question musu beto bongisa kina ko tswa na mboka na biso to bi gereza na est e biso na capitale to mona ba concert zo beta to bina ya yokanga concert ngema so ke shuwaki ngeza faux concert donc les simbi et comme le ba question tout ne peut m'abêter guerre est bandi le loté
bango moko ba responsable ya pays bazomona guerre mais fait esalemaka awa on a aloba no vérité totala mukambo est-ce que RDC po basilisa guerre wana nayebi te tanto eza makambo politique toyebi te na misu mine eselindaka makambo etali guerre est eza kaka bamoneli Congo kaka po Congo ekoli ekoli zundenge nini père nyonso azaka yanke soko bando kola makasi elemi me bano baesima bazanga makasi babetaka ye papa koza boxer na bima ba champion soko akola komi na ajo miku elembi même bolola sala sport akotindiki akwei makasi etikali na makanisi mekote likofi nzoto epemi Congo ekomi lokwa modele na oluba kobangiso tobangisaka na Afrique lelo Congo eza na kombo moko sute pays lokola Rwanda ntango bakotelaka biso batunaka oni te comment biso po to revendiquer droit kutu nalobi Kisasa pamba eleki Rwanda soki 3 fois na monene soki 10 fois na population pe kutu comment bato wana pona kokotela bango ezokoka te bato akala baganya guerre na minduki te bato akala baganya guerre na majorité o bana munduki ba muke o baza ebele so bazokufa comme bazokoyaki bakangi bango nazo bana yo kanda wana na nekomi awa te kanda nezaka mingi pa ba maghrébien omoni kota ba Maroc balibi bazaka na kanda makasi koleka pilipili nazo yebisa yo kanda ba Marocain ba Égyptien eleki pilipili na koswa biso tozana boboto moko ne Congolata sambelité akima ke yo makoleka nyonso Congolata mwana na 40 ans mwana 20 ans soka grimace yo fakimi selongi petit na lingi na makambu te mais soki petit ko musika modèle ko finga okokamwa omona ka tetango bitumba yaka na est to lobakelo kote to yaka kolela na tefa ore bini watu bolia mbongo ya pays bosi sa bitumba na maki président comment se ba solution ba arme comment kene ba faire des chasses ça comprendre kitoko wana pena nzamba pambola tuna lobaka awa mokonzi anga na zaka na souci loko abiso nyonso na lobaka bato atiaka nde baza pourquoi bato atiaka bazaka na souci lokola ya yete bakoza na bango 4 5 6 mais nyonso te neti na sepela kiti quand même na moi ndenga poni aponi na sport aponi kabulo merci na ministère de la défense aponi Jean-Pierre Bemba azupe nani utamayele mama kamera on comprend ache les linges certes c'est la famille bon makamzi to ndeko na aloba na yo tant que batomele ka bazate acha ko bazama yeli nete so comprend jamu to azala kala ki ocha ya sikaninga banda na ye afa ko tasuna musala oui no ibibi nete so comprend pourquoi jogo akala ata beta balete atika mko bako china terrain mais la rappel matelo kwa jora bandisika abeta déjà mingi ba position nyonso chaka joueur akala parce que problème na biso ezande ligne ya vie yokanga to ligne ya vie ezani ona kataka pena mundelo ligne ya vie ezana ba critère moko photo ona ote ya tous les mobola lokolanga oya koyoka yoki aboya afandi to ana démocratie ya vie ko kende li felo za lisumu ya lisumu selo yo nzana mais zana masumu muso ko tana ngoli felo oyibi mutute passe ya vie tiniki nzoto na mabe n'était pas comprendre. Nous comprendre. Il y a un engagement pour mon avis simple. Yoka toli nanga 1. Ko situkelelo ko moka mukilité. Mon nyonso no wana 1. Ko situkelelo ko mukilité nyonso moni na batu mona ngo normal ko kipe ko zwa. Soke communauté ko lenga te oyaki na compte nango te mais yango te mutesa danger ko leka yo. Faut comprendre nga. Ogoza millionnaire biso to monyo na musika millionnaire mais na verto za mal à l'aise mais na tefe balobaka kombo na omi mingi. Ngana voyage te na zakana kikuku na miso batu na bima pamba otende na leka muto azonyoka mutalinga na bana na kati to za à l'aise na bité zo comprendre zo yo comprendre embele bazo vivre na kisasa bazo ko bandako bapakola peinture batu bangi na musika mais na kati kota bakita bibonga mutu mususu ko talinda kuna bango lokwa batola manzanza na libana mais kota na kati ba difona ba place mandako ba bebi misi atefende ndenge nini kimia kati leki ya libanda soto banga batu mingi na misu nzoko basande to kanisa te okosala 50 voyage à poto mais 50 muteme okokate mutu mususu komona za millionnaire maki komi boma atiki mbongo na banque mais bazoti ya biso même une église que soko simbongo ndo komi kimia ya le kambongo ami jambiki na nini âge à 50 ans kuna nini pe comment mutazana ba million ami jambiki atiki mbongo or biso to solo kambongo to koma à l'aise mbongo pia à l'aise te boni ne pesa yokanga otuninga mna oloba mbongo eza ezo répondre mutu na ndenge mukilo kendi
mbongo eza lokola facilité moto ratambola na kaya bwatu mapeka pasi soko cheka moteur quand nzela sote komi pembe ne pas que so tambola na moteur nde danger ma etiki yo so comprendre nga toujours comprendre yo ko kanta te ke watambola na bwatu nde ko kufa na wiko likamtake na moteur rien bilo tout danger moko oyo kuta za na bwatu azo poussa ne kenso moni banga ko défier na malembe oyo moteur ko kene mbango tout ada adaye tala bato mbongo ebele likola mbongo bakufi avant kolia échanger olongo na bamanyoko bambala okotisi via brisque ya bashawarma tobetelo maboko pozola biloko ba $300 mais bala na to okola nango te oyo kokuta mwana katikati tango zoli yango mingi otiki mbala pesi circuit okufi noki AVC bo ebomi ye patron fandaki na ndako akufi brisque biliali alikola lokumo ke no noki tala babola balelaka nzalaka na misu mais tala bango baumela koleka libaya mobola nyonso mbamba Poni, abandonne en bas manioko et sangane sobombeti le lot. Pour comprendre. Nani atambola na boîte wa mikoya mbangu ça tout an. Nde on a peu makamamike. Oya atambola ka malemba accident pe saka pete. Oya ke na mbangu accident makasi. Mbongo eza lokola accident vitesse. Soko za na mbongo linga o diriger yango. Eza rare na Afrique au moins africain aza na mbongo a diriger mbongo. Mbongo mingi diriger ka bango. Merci vraiment pasteur. Ya malembe ozaki na mbongo muke ozaki fidèle. Bando komi na mbongo ba o changer komi mobulu. La nanga bien. Quartier na mbote nyonso ba fille komi ka fo bima na ba na ko batam. Mbongo soki elekio na denga fo. O mena masa na o. O banga sur le côté. Mbongo soki eleki camion kaka yo moko bomisa yo. Comprendre nga très bien yaya. Ona je bisa yo yango wana. Yo kanga o somi mutuka sika. Ba betelo maboko longwe na makolo. Or na makolo sala ba accidenté. Autant que ne kenge pose au taxi muso ta moto ne kenge et puis on m'attend ba voiture ba tu mutango zo pousse ça ne kenge na memi milo ma ke malin tango mbongo yokanga mbongo soko komi nango 1 bono mona nzambe lokwa pirio soko komi na mbongo même ba sala nzambe no mona malokwa so na peseka mbongo ndeko tshela prière sana na prier soko komi na mbongo no mona katana tamboli mbangu ndenge nini mutoko kanga zate mututu na kotuta na kofuta ye oro yebiteka na kati ko tuta na pe danger ko komelo liwa pe pembeni. So na kosi tala risque mingi bato basoma mituka sika na monde. La plupart ba patron ba kufa nango. Pourquoi? Au comme une autorité. Donc on a bana makamamike. Et tala oyebi mbongo faut gérer. Mbongo aza lokola nyoka. Tango zo sakana na ye ba ye kolisa ndenge bakangake na mutu po tiko pete. Ba boko la kambwa. Ba boko la kabanyoka boa. Mais vipère ba boko la kata to yeux bébé. Femme ka koso na musafi ko kufa na pokwa. Tu comprends? Je comprends. Réalité, je comprends. Ah, mbonga za kwa vipere. Soko moni mutaza na mbonga zo pesa batu ba conseil mutu malamu yewana yoka. Mutu to peka conseil ka za piaka. Soko mina mbongo ide changer. Ndeko na yebi mbongo. Soko moni ba kino bazo meta masola pe ya masana nga mbongo fo ba changer ba ko remanyema piaka. Wana tumbinyo sone kala na butu. Soko moni kino zo pesa mutu conseil na mbongo wana mutu malonga. Tala epe bien foka conseil na etanto za na fièvre ma kende bari ezate. Mbongo ezali. Yaya, e comme la biso nyonso. Nazo bana polele, mbongo eza ennemi numéro 1 ya mutu, mais sans mbongo ko vivre te. Soko za na mbongo foke na ngole zolezo. Mbongo akomanda mutu na makambo esengi yote. Nzoto na yo moko soko zimbongo babi ko contrôler yote. Mbongo abebiseli yo. Na mona mutazaki na taille bien mbongo ye abebiseli taille. Ako muke ko melaka pe mapani akoti biloko ebalana kinete tanga zaki piaka ndeko na bano polele yo kanga bien mbongo soko za na ngoko ke no mitika na ndako nganga sabatinda yo piakera tabeliti na sa banga kaliwate na zade ya mobora so na kufa nakufa po passer eleki beta comme soka $2,000 $5,000 $10,000 so kama fièvre mandi fais ça tata masiba mekinga na ke no kanga nzoto ero ko kene bebikile bakisa mo simbiki libela. Soko zo comprendre makamno ya bisa yo. Zo comprendre. Yango na soko ya bisa ndeko nanga ke bana nzela ya mbongo. Linga mbongo mena nzela musala. Ko linga to kutana mbongo ye moko sawa sala eloko ko kufa pa. Linga na nzela musala bo yo landi no musala. Mais ye moko na suka mbongo ya kutana na yo. Ozo kama to yamali na mbongo ndenge nini? Ko to ta musala osala ki fo kutana ka na mbongo. Na kisasa to linga to kutana mbongo sa musala. Au contraire. Soko kanga Ko ba kino ba mission nyoto kaka to kuta na mbongo sa musala so na ko kuta mbongo soko be kuta na eboye azana ba caprice ndeko na ba na yo mbongo ko linga kuta ne fara te
so kutana mbongo fara sa cop okodaya avant na pesa ba critère bazaki so ba moni mopa mutu moko za na mbongo aleki prêtre akabela ba $1000 yo so mona ba $500 na ba 1000 yango esengo mais oyebi te ke ye paza na famille batu babongata pimeli bango mapesi bino na ko pesa bino wana ndena okozala faible nda sokota na mutambu na ye mais musala soko saleli mutata zanganga soko salika musala biso sala soko sali ata pesi mbongo ye moka kesalo kisi yoko zwa ote ko saleleki musala otokaki bo remboursane yango moni keba na batabisenga senga la pipa ba umela kate tous les batabisenga senga sur 100 tala bango 84 le caractère moko fa kinde to bela libela bolia mbongo abatu keba na muto bimisa bino hôpital au fele ça va place à outil mama ndeko na loba polele so yoki na tiako original sata bima kolo masumu penda sala ngome makamzu tokuta na nango sata za innocent sata pa fanda kana zana posa bano bako la bongo na bebisa bona kimukolo komo obomeli bango obomeli nga bango avant afuta bino ba $600 et to bimi on fele ce qui pona ete ndokane na bana faible wana komisi misuki kizengi et continue na compte kisi ndeko na bana yo nzela mbongo eza nzela risque il n'y a rien pour rien mbongo eza makila koma kana mbongo bako bate kotanga valeur ko yana batu batanga bako bango makasi koma kana mbongo to sana asha mukeba ko bengo ya zanga mbongo to komi na jinini zala wana John leka boy ndeko na bana polele soko zangi mbongo bako bakola na yo bako bimiso zoba kaka soko ko mukolo sa mbongo ko bimandoki na famille sa oloka baka ndoki yeyo ebembe nyonso mutalie efeza ya mama na alo bana polele mbongo. Merci Pasteur John Toto, continuez l'émission. Na bisa yo makambo mbongo o na loba ke ba jeune ba sur conscience ko bonga na ngai za Congo te naza na Congo ponza mbalinga Congo ko obeba mena lero nza matina zwa to mona piège bele ba banga mingi bakende banginda lo libela nzamba ba na lero moko perturbaka lero bitumbeza na Ukraine misusu bazaka ba bola na ngina bitambula tamlo bazimbo mbongo vieux a toujours na ba souvenir et to kana kanzela ma accident salema kana accident na kutaka na defia mazuti to komi bamvama vie er Brazil bitumbe bimaka wa kenda bibata mabata mazo sake ba franc comme le prêtre yokanga mususu be na inosa kenda ko bata mabal pedi boma no noki bokili na to so comprendre yango moni lingaka okutana na mbongo na nzela échange ko linga to na mbongo bokutana ka fara sa motif ko bomomba mbongo faut lui qu'un échange sali ba peso mbongo aza awa yokende boy ye moko commission na village choko makuna na ekoli mécanique bando na ba clé azoka tempo ya mbongo aza lokola mwana vaki mafa bando kofanda ngulu maalela me yake akende nde mbongo aza tango ofanda mécanique bien la toke njili matete so bika we mécano yeyo yoke na obo mbongo ye moko aye mete koti bando peso mbongo tala fi wana teka mikate wapi mami kata za yeyo ba mbongo chaga chanda koteka na balabala bayi bango na quartier mobimba to tekite deux fois bako pimelo olati mbongo sato mona mena marchandise emonani challenger na peso ba coup d'état ko benda mbongo mbango tala mutu to debriaka ata bongate tala nzoto na ye ata kongeza na peso mona kama bundi na nzoto mikeme ya kokoka alenga ka famille te na nina ke wenzenga moko na tondi mais zanga mbongo zanga piaka okondo tana camarade botanga na gardien nzalele kiti ana kepa masana ngana abonga weba na wapi na école primaire yoko la rendez-vous piake so aketala mutata bosola ngana kenda ota locataire asalika 1 mois longwe na ketala komona ka moninga natika na nyongo na bino te yokanga te na kana peso rapport nzala nazangi pasa okende na traka ndeka afandaka 1 mois azolamba koleka biso chaque 13e mbimbi ne febela etika nga na mutilo kwa na nostalgie nzalo rapide mamba siko so ketala mutabongo kosola na mingi te kosaka kokumisa bana unatika ke boeta koli soko pesa personne ava no mona ka boela bien pour kumisa le mwana fa rembourser yo wala mando sakana biso ngali sis abosa ninga so asimga mandefu bale mike babosa na kabatu te wako za maele elaxike tela ngasko maya fu zala na technique yo nazolo belo seka nazo pesa mboka poko madiron kwa fo seli makamna lo bakato ko daya van bibembe nyonso mone kufi yango moko baza teti bali ko mitombo la sako tombola memaba bango
kendo tala ya no kende te asani sakanga okufa wana yo wana yo to fanya ngana kena bitinda même ya mwana muke ba so za na mbongo tilinga na kokene ya bike 2000 ya ki petit na to chepembe do za makamba kopa mbongo ngwama na sa suni o kende boy mbangu pesa mutalobi na ko tonga yo kolanda bango te batongi okuna pombongo na ngema e mata pour vous foutre ngana chana mama na challenge na yebilo na tir 5 ans néant moi ça qui mo penda likola yaya na mwana mabalo bolingo eza me mbongo eza te masa kimia bolingo liboso na bolingo na peso conseil ko chaka camion jamais na parking ça naissance malunga na peso conseil libale eza na ma 100 francs libale senga bomengo te mais libale senga fo masali à chaque jour bolingi moi ça to sayo tondi saka mikolo nyonso et l'ambeza kata sima mais a senti que na olia ko konta masi na konta moto ba voisin te saka ba 3 jours bolinga bando lembe lo kwa video toboki na lo banayo akomo yambo na 3 temps on dirait ba bolinga jours raté bolinga intérêt te les intérêts même nga chebi so mera botanga so fufu ezate na tomboka na ndo na boya ko komba makamni olo ba c'est impoli te ya tolo ba ndenge ça vie eza objectif yango moni batutu ba resi na vie ato moni mutazana futelaka azana kikuku soko zana mwasi na bana bakima ete ato moni na bikoki mazaka leza futelaka ki azonga te a challenger ko bonge bandi na 1 tina 10 0 na zaka inutile so moni kam tuna 1 azali appuyage na bano polele challenger ya na bano makama mike so moni kam mutata na 1 ayebi poko zalaka bwe mbongo nazo bano clair yokanga bien yokanga penza bien batu batika ko sazarder na vie berer mingi ko kota batu li fait la partie la ko yeba ko zanga ko zatana 100 francs soko zatana 100 francs ko zana maîtrise oya zo kata 5000 francs pa kende ko tala bandeko e koma ka posa motema anamona bango kala na kende pona 5000 wana ko salisa wenze na lie na 5000 na ko fana nga petit pokwa siko soko zatana 1 kate ndeko nango za kwa pigeon voyageur bando talaka batu nyonso bimana kwa balabala to lingi olala so na line na kolia nini fo mona kana mundeba nyaka na masa ya deni o mona muta sekate 500 na zongo se ojedi ndeko na loba na yo o ko defa mapo batu basimba lo kwa bazo classer milengi na bakazier e ba mapana ba etula na moye kauki etkelo kwa la suka na moteki alembi posa bwaka ngona poko yoko yaka madudu e mapangweza siko madudu ko tandenga yebelio oyo lukaka wana eza te madudu omisisi fale tongo simba mapeka ka madudu atendengo lataka bien amona mba moko pete azima po misa to ngaki na bwaka tant yo pesa mukongo John azoke azokemba mona to silanga na zoebisa yo etada makolia na ko telefunda ka de amutu mais soko zaka na ba 5000 foka mapote na ko zamuzo na iba ka yo zo ote tango koleka benga azuma palelo tete yani ngaka mapela la tani ngaka ya moto valerema e mati motanga te pani opesi nzoto kilo loko esangi ba chaîne donc na loba na yo dignité ba somba kango te dignité kala kana mutu libela na mona patron ba ko manquer respect na quartier ne belambo na mona papa mo bola ti le respect ça soka ba mona fo balenga valeur na ya bomba etika na kilo ndira somba château eloko esangi lelo civisme kufi na RDC so yo kinga ndeko na pesa conseil yango moni vie foyeba naza mutazanga tina zalaka te kolofi pa zate yo nanga ba kolofi soko kufi pa no fiesi esili siko ne kolenga nani nana yana mbongo bandalola to kuti nyoso to akibiso tu mitakala nani a forcer ka zo ngai te na ko forcer nga na place na komi siko lokala zana ba jeune ba yeba ka ndete ke to komi na période nini Kongo za na passe moment to za risque na tela ka gouvernement na batu ba koma ko nommer soka ke ba pesa aibaka te gauche na tela pays te na tela courage nanga o remarquer nzamba ko sala yango moni ebele na poko bazo tisa masanga na baba ese ba ko tu ba ti braza kaka ba joli wapi mayo so mona molini o Kongo baby pana bango Kongo mala neto sabe se to komi vendredi mabale zo sale kutu vendredi samedi dimanche mais ya ta kanga lupango bouchon ezate to boye te ngape kanga lupango ezate mais moi si fa mona ke mobalo alinginga tozo fanda chez bango malesa nga na mutoki na ye ke ba moi si afandi se chez bino na kolia na ifo kende ko sengele pa bato oye na mbolongo zo l'accepte pour ce rapport apona za mbolongo to kutana na shikitoti masa ngona soko okita ngola bana ngenda kabeli nga 5000 tango zolo ba yokanti masi bolingezo kita
wana bando regretter na mwana moko azosengelanga so tokomi na 3 tokende telema ngane na re lokola bakoka na manager bisayo kobetelaka mwasi bamasola mbongo te bakamaradi ata bakabelo kosaka na uti kope esimbi babiso masola nange sika na bakamaradi et puis soko ozozonga kolakisaka mwasi mutoki ya munzela mukongo te oyo ekita lokola douche akolemba libala mobala azolesanga mazomona mingai soko yo lingi okota ndako frene kosa kotala damu mutoki ekita kota mono nzoto pi ondire moto ekiti awa to taxi akobakisa mwana mama na aloba na yo akobakisa mwana na pesi mbote na bato nyonso bazolanda Siro Mafuta le conseiller, la pesi mbote na éduqué toujours la famille est sacrée, mbote na Johnny et Kilatenda, mbote na pesi mbote vraiment na Angèle et Avozo, tous en pasteur John l'été pété. Lelo baba réseau na ba jeune garçon. Yo conseil européen ça ba lelo tout travail na pour moi ba na polele via mutuna muteza ndenge nango. Et une équipe monsieur ya peut participer na championnat, monsieur peut que zonde coupe. So ça na caractère ya ba Real, ça na caractère ya ba Everton. Tu as gardé ton maintenir. Oui, on maintenir. Tu as gagné tes mais organe a yandé na bimacha champion. Babiso challenger. Y'a idée wana. Pour la famille oyate. T'as la courage na copie. Vrai guerrier. Ma cambazo mon n'a pas signé des autres. Il faut comme monter ma casse comme matin à rond-point. Faut y bavi. Souffrance n'est comme ça moutoumir. Pourquoi bende peut comme à tout droit fait quand tu sur nos moto. Nazo banayo. Oye libaya to ye libende poli libaya na moto comme ande pas pelisa nzu mais bende na moto ye muka ya kasika me pas chauffer mais comme tout droit so to ye bibende ne to so comprendre so ye libaya ole ka te pas se bende le ka kutika la no moni batabile la mabaya so moni ka moto moni ngaye libaya e bende ale la katin ko ke manezo adresser ndeko nanga samisinga na miso abat makamba kotala esili pas changement pas ça to taka mutu wapi olandi biso na landi bino pour nostalgie vieux faut ça déception vie pour comme mutema mabe so nyore si na Congo comment na suba tutengo za na lokumu kala na langwa na banona 4 to zaka na mbongo kombo ya soko za na ngoko dai ngana komisa kisasa kwa na bunga na Chad ndena so bunga na kote ngana tiaka ba makoro na babisi so na zaka na so na kobanga batu ndena teya na komisa ngalo kwa na bungi na paye étranger na moni mutute na osala lokumu na ngai bwaka maki lo na récupérer il fait grâce à qui il fait olinga réussir boya yo kende lokumu ko songelo sima so tamba na lokumu ko berso ko telengana babomba ka kisimbi po bongate babomba kisimbi po na souci na raté mona na boti kisimbi so e barate. Pasteur John, merci de vous comment vraiment nasuka. Moi conseiller mon 5 minutes na abonné sur Top Africa News. Ta na pesa ka conseiller sur na loba ke vie za challenge. Ba ko yokanga yoki. Na isa ka batute ke alléluia ça. Nzamba sala na ba goigoy te kende église tina ça. Nzamba sala na ba coopérer moi to yebo yango. Wa na premier copie nozo sala, o ami ba les asko wana ba surprise. Mais ade avec terrain. Bima pia kana terrain utikeli nzambe nyongo. Que au fan de critiquer pays n'ensemble ça au bima bololé ça on comprend bima kende comme ça que simité soko zongo fandi ba wolola yo me yokufa na raison nzambo mona kina bima kina kenda ikop ko simité nganga nité na sadi aparo basalaka wanzamba kotala tibu to kotinda mutu moko kaka leso pays bino bo critiquer pays ça bo bima au fan de la TV bato bazo bonga na distraction nga TV yo fandela mona ko na bana polele moni peyo soko yebi calculité okomona mingi yaya okomona bamvutema o bamona te nzala lalaka mokate banda 16 titongola la nzala kolota ndoto d'abord à makonga okomona lupanga on dirait ba freiner yo bana ser nyoso na tonga ba kokoma lokwa ba chor ando ta ba petit musu pecho mekinga buti mobimba fininga mwana yaona ndimaka ete yango nyene esaka mabe solo nya bana esaka boete comment convaincre batu ba mone chor. Merci beaucoup, Pasteur John. Vraiment, le plaisir est vraiment bisonningo. Petit soba conseil malamou. Pimboyo, merci à toi. Abotama prêtre, Razali prêtre, Okuba prêtre, joli Mabouba, mon ami personnel. Je dis merci à Gloire Mokola Poulga, Myriam Boyenge.
Aza Mwindou, elle a une très belle taille. Merci à toi. Gloire dit derrière la caméra. Vous n'êtes pas encore abonné sur Top Africa News. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Je dis merci à mon chef, Johnson Keto, le garant de la nation, Tetenem Boy. Merci à toi. Sans oublier le conseiller spécial de cette chaîne, Siro Mafuta. Très important pour cette chaîne, très important pour ce pays. Lui, c'est Thomas Mbouya, le PDG, Papi Kabouikou, merci à toi. Hortense, Maman Najemima, boutique. Yamalamu, l'anglais, Teresa Kakamoko, Mima boutique, fais un tour là-bas, vous serez très bien habillés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, je dis merci à vous tous. Vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. C'était Dan Mosengo à la présentation. Le pasteur John était l'invité de cette émission, gloire de la caméra. À une prochaine émission. Merci beaucoup et ciao. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto, I love Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo inaye. Bilivu muka tonga pokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Sukali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga, fils de l'homme. Keto amour na yo vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi nanga ise nalova nanga iseye procédure na lande meminga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour Keto azala se kompene nanga tout le temps mieux takanga na litoye ye kaka na héros Boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yo tianga na nkato memanga esi kolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Zero, Bongoro Mata, Setcom. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert maternité Nzambe à sala Keto. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je bien dis un secret exceptionnel. Oh Keto Bibiche Mandala. Nida Madaka Claudicia. Nataba Bandeli. Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera ngote ata na présidence
ata ukumbi wewe vraiment tokokoma bien. Félicité Nyongoni. Ata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka. Café Étienne Chimanga. de mon vivant j'emmène nazanga Keto nalinga nalinga nalingi nalova 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 na kraka batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyette na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade. Jean-Paul Kalema. Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tango memanga na couloir ya bagu namela milke check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nanda mwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyette na belaka soki chéri na noizongite ba égal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés. Osengi moninga ami na Facebook andimi yo. Okomo sola ka boye. Okomo confondre faiblesse na gentillesse. Mingi sa makota bana mibali. Okomo luko devire maloba matoyi bani ma bloqué yo tac. Oraté amitié. Raymond Ikoza Bio. J'adore l'opéra. Cyprien Bongulumata Z.0. Simon Binano Belda Bolambi Beribea. Maître Franck Pindakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba Maître Chouamboma.